Merci na balandinyo soya magazine to komi wapi. Souci nanga ezara toujours comment na bato ba bundi bitumba. Kozonga mboka na bango. Ezana bande na biso ba voyager na mikili ya poto ba kota ba boloko à vie. Na régime euti koleka, maman na ya kokufa, papa ko kokufa. Mais moya koma ale la papa na yeto maman na ye ezati. Biso pe to bundi etumba na Kinshasa. Tango to lobelaka alternance, ezana bato ba bundi ba sacrifier ba makila na bango. Des places na mona ba Rosimu Kendi ba Kapangala ba biso to komi to perdre ba caméra ebele pour na lit. Leo nazana esengo ya ko telema na aéroport international d'Enjil. Bozo mona ngo derrière nga na caméra nazo mona mboka Fisto Boko. To se retrouver na aéroport na mona mboka maître Piro. O ayebani boko mona ye na ye koyamba nani na ye koyamba moko o asala sport na ye. À se trouver à niveau à Londres, en Angleterre, ceux qui ont monaki manifestation à Kafu Kafu, au Bayamba qui chef de l'État à Londres, et là qui sinini, et ça n'a pas congolais au Télémaki, Bayamba qui fati, monaki discours n'enge et indaki, et ça moko au penda congolais au asali fier en Angleterre, azo kita na aéroport Anjil, ya on a kobenga mona mboka maître Piro a fait ko expliquer biso. Massa nae basala sport yango to lobaka combattant azanani maître Piro mbote ndoke Fofana epenge nalingi otala caméra olobela penda bakolo ndiko na bango yoza moko ozo défendre ozo la sa présence ya o abino akenda mikila poto akenda koyiba mundele te akenda ko sala buzo bate azo zonga na trophée na maboko tango to mona ki penda sale ndenge ningi na Londres. Les amoko a télémaki à sa l'organisation. Lelo azo kitama konaye na aéroport Anjil. Yo attaque frère, yo attaque ndeko. Lelo nalingi otala caméra olobana ba congolais toye koyamba nani pe azanani pe yo se retrouver na katia wa attaque nani. Ngai na se retrouver tant que frère naye ami et connaissance o yutubandi masolo ya masano banda bomwana na cité salon na Kambumba. Wana ndeko ya ndeko vraiment mutu ya kati donc mutu ya batu donc soki na ye awa ce n'est pas pour rien na ye kolakisa ye bondeko yango bomoni présence dans sur les lieux kombo na ye maître Fabien Balbora le prince de tribu Luba yende mutu salaki organisation ya président Fati na Londres yende ye yango lelo na minute oyo toyo kozwaye kosala ya kei soko moni mukilo nyonso zawa eza juste pour na ye okoloba nini na ba combattant o ba ke kozwa mayele kuna me bazole na posa bazonga mboka bazo décourager bango mais oyebisa bango nini ya komona lolenge toye koyamba moko o abango o auti Angleterre. Bon, ce n'est pas pour rien bon mon présence nangai ndeko wana les princes de tribu Luba maître Balbora ayena no na 54 brevets o atangeli na yango na mikili ya poto na Londres abimi premier na matière technique na Londres aye awa na mboka pona aya kolakisa mayele na ye aya ko engager bandeko aye na 54 domaines par rapport à un certain nombre des éléments ndenge mokonza mboka lobaki ye aye pona aya ndeko ko pesa nde ba congolais misala akofungula biloko makambu ebele akopesa misala donc oya na ye aye awa aye na ventirité. De 1, il est champion na boxe na Londres, aza champion na judo na Londres toujours, na Congo pe awa sala masano, mais koya oya ye awa, aye uniquement po ya kopesa misala, aye ko fungola batelier ya makambu ebele. Maître Piro TV za radio te na lingi na lobana yo bato ya lobaka bo pesi mutu ba trophée belé. Ava kende mikila poto abunda na ba place ni asala judo wapi azamona pe ya commune poto ba Kisasa tango tozomona Matonge tozomona Lingwala tozomona Barumbu tozomona Kaluka tozomona Ngaliema ça dit mutu na mutu ba yeba na commune wa hotela na minute honneur oyo tozo dédié émission oyo na diaspora mais na Kisasa azamona commune ni azamona commune ya Lemba na cité Salon na Kambumba otobenga Kawele bana basoda mabele mambe ne tombera jamais. Dans un mois, il y a Salongo, na Kambumba précisément. Bon, personnellement, j'en suis imbibé et très amadoué. La présence de Batunyo, surtout Bayeko Yamando Konabiso, pour encourager
talaka abundeli no mboka libanda ti ayekoli mayele ya mindele azui yango azokita awa et non seulement yeka koluka musala te ayende po apesa bandeko ya mboka musala. Donc asali plus ou moins 27 ans na Londres. 27 ans. Merci. Merci bandeko ezalaka nde boye na moto yango tobanda kozela yeyo o boyoka na niveau ya Angleterre soki lipasa soki ye te nakosenga mpena alongola kashine parce que ya mpena malade yango ntango akiti na mabele ya bakoko na ye eloko ya esu te. Maître Mbote ndeko na ngai ozalaka na sentiment ya kotala tokomi wapi lelo tour na yo? Fana numéro 1 0-0 na koloba ya totali wapi tokomi wapi parce que eza chaîne epesaka ba news et puis oyo elobama kuna ezaka réalité bato bayoka bamona pe bandima donc rien à dire mokili eyeba eke esengela etoya lelo toza mpenza awa na kati ya Congo ya aéroport international ya Njili o bozo yamba eza o bino nyonso boyebi o bokaiki ya koya le prince ya tribu Luba o azaka représentant ya ba activiste nyonso baza na diaspora a commencé par la zone rouge donc tango ba konzi ya minene bayaka na mboka c'est maître Balboa muto azala ameka sure que mutu nyonso aye aza safe pa bimi safe donc etoyi tango zoloba bongo fedi sadi oza moko oyo pe mutayambaki président de la République Fati na Londres ça solo parce que biba konzinyo so bakitaka na Angleterre yoza moko telema poza soda penda à Londres ya solo. Ouais ndé na zolo babo rien à dire ba image ezali soki pe ba pona ebike mokonza mboka alandaka na chaîne na bino ya tokomi wapi na ebike akoyeba ke le prince de tribu Luba azawana. Bon le prince de tribu Luba tanso batako tuna aye ko sala nini to yete poto a luka musala so to ba activiste to eko activer batu to ena ba matériel oyo ezali prêt pour na musala la suprématie de la femme to lobelango izwaki penza tanango siko ekomi air to ya ko activer déjà à partir à lobby to ban déjà ba activation bozomona déjà tozana ba tunyoso ba to collaborer na bango bazali awa donc na sengi na ba congolais pe congolaises nyoso peuple ya Congo botala oyo to yeko sala boyambi biso na mutema moko to ndimi oyo to yeko sala eza po epesa pe leçon na ba misusu que ezate kaka koloba ou bien ko sala bo mebiso to ye to lobi to sali soki yo pe place ozali oye olobi osali avantage e kozala kaka pona bande kona biso awa ezate to tika kaka charge mupanzi moko yango to ye to sala de toutes de façon nini to ki ko diminuer to ki ko allergie charge oyo ezana na mboka ezana sentiment koyoka yo moko kena kimikili ya poto osali combien d'années na kati ya Angleterre pe koyoka maloba na yo na bato bamona ba combattant mo combattant et comme le rôle on dirait mikate moko bateka na balabala d'abord combat ezanini bon ndako réclamer nini pour le lope moko kiti okotambo na Kinshasa ambia ba kotambo na mikila poto comme marcher na Château Rouge mais ça rappelle sentiment kozonga pe na mikila poto oye awa otala ngiringiri otala lemba otala kiseso otala mais tant on mona ka kombo ya combattant mais yo moko d'abord combien d'années sali na Angleterre? Na Angleterre en tozana août na mai passé na koksa déjà 18 ans na Angleterre on a roumé depuis en mai il y a 2002
na 8 mois temps malgré na bandeleza qui moi kokoso tito comme ba 2009 ba yo pesanga mukanda à partir wana na bandi ko tanga na kangsali makasi na kangso moi 32 diplômes au état na ma département ya engineering en moto vehicle tant ba lobby combattant to ba genre mi balé à combattant yana ba combattant au bazar politique ba au bazar socialiste. Mbona kati na bango sous baza divisé sous pardé. Il y a des combattants oyo bazo nga ba mema batu na loyenge na bango poza na eloko ko sala te. Akoye biso bo songa na pection na bi ko sala journalisme te. C'est que fona l'action directif oyo na ko mema yo. Donc son abi ko sala ngote et que na lakisi yo directif te, c'est que na zo détruire yo. Ozomona. Donc biso tango toye soki tolobi ke tout ça la boy, c'est parce que tu es bi orientation, tu es orienté bateau. Aujourd'hui, on a biso toza activiste, socialiste. Lelo oyo to loba oyo. Tout le monde le sait, boko kene na Angleterre, tiwapi. Soki lelo batu ba koma ko telemape ba sangana pe ba loba ba zala libre. Senga. Balboa, botuna, vida ndaka. Tezako tout à tout le tezama kambo na sala o ezali. Image le bara parce que TV za radio te. Je passe to sala suivi ya ba image totala oyo sala. Nazo tikayo moi liloba na monoko abino kuna kwa. Po talaka uti ko kitaka siko. Pas senti ko kiti. Okay, hi everyone. Do you understand about Metro Balboa? I'm here, the Prince of Tribi Luba. We came here to activate people. Not just to talk or tell people to work for nothing. We came here to activate people, especially ladies. They need to learn something. That's why we call the supremacy of woman. Woman can do something. Donc now le baboy. Toyebi na poto, lelo to comme na 21e century, makambo changé. Technologie est changée. To comme na new technologie pour la new génération. Musala o mobali a okiko sala, moi si pas okiko sala yango. Mobali a quoi utiliser force, moi na moi si to lié ba outillage électrique, électronique pour to faciliter bango pour équilibrer ezala na kati ya société, yango to ko basé nango. Comme ezali ba efo perso ya biso moko, to lobaki to limiter nanu na la suprématie de la femme. Soki ke makambo ko kende bien ou bien batu musu ba ko soutenir nde besoin ko soutenir, pourquoi pas tout ça lango pona batu nyonso. Merci.
Merci bandeko na lobaki toujours que notre télévision et radio te la qui saka place tozali pe mangoni ezosalema. O to lobaki to ke koyamba. Yemo kwaza, sepaka mutu yemo ko amilobela. Maintenant, olongwana au aéroport kokoma awa isali ondeni. En tout cas, namoni penza ke nazongi ndako. Akeyo nazwi. Et donc et de passer na façon nga nakaniselaki. Nasengi merci na tokomi wapi à travers Fofana yo azo représenté. Grand frère na mauvais qui si sazali awa bana ba soda ba mettre donc bana ba soda doyen na biso yeyo po to na kati ya kan awa kanini bakai kan bumba mais ngai na représentaka bana ba soda ya bakan nyonso ato na kan bumba mais bana kan mubutu bazali ya kama tete bazali awa bomona ki bango nga représentaka bana ba soda nyonso na niveau à poto place ni ngai naza basé na Angleterre, naza leader ya bana ba soda nyonso et puis naza leader ya ba activiste nyonso commençant par zone rouge. To bundelaka mboka d'une manière d'une autre. Mais na compte na biso ndenge na lobaki ke tozoya toya koluka musala te. Biso atake ba activiste na organisation auto salaki to zui penza tant to sombi ba outillage, to penza ba outillage ya musala auto poto lancer au abengi la suprématie de la femme. Ndenge to expliquer que la suprématie de la femme engi koloba domaine nyonso au mwana mobali ya salaka o oki ko utiliser force. Eza na mécanique, eza na couture, eza na électricité, na plomberie, eza na menuiserie, eza donc eza na ba journalisme na domaine nyonso na bi s'il vous plaît domaine nyonso ba ko sala musa eza bureautique. Toye na ba outillage wana pour que to pesa mayele to former to pesa pe ba apprentissage yango penza bit na biso toye nango et sengo bolakisi biso lelo et baksinga susu implice et puis et motiver nga lisusu donc et motiver biso nyonso pona biso na bino toza motiver donc toza motiver musala toyo sala to sala ngo ensemble pour musala na osala awa na osala ngo na chaque quand o etanga meza na kata Congo place bana basuda baza ou beto rozo ba espace sous libre mais to lancer la suprématie de la femme to bandeko na biso pe ya basi batika kovanda na ndako ya mibali pe ba oki koloba to répondre kango ba place ezali to koyeba ne to ko positionner ba mibali mais donc 90% donc eza la suprématie de la femme c'est bana basi koyoka yo bato bamona toujours bana ba soda soko kina sayo bana ba soda banika toujours ba mituka mais comment elo mona soda moko atelemi pe auti na pays lokola Angleterre sentiment ni les yeux ya komona que non au préféré bana moto pena ba mema yo komoni oyo pesa conducteur ya moto valeur te c'est ka ko pesa pe moto valeur te na vie na ye parce que ce sont des courageux premièrement ils sont les actifs ils sont actifs balukaka musala okuta na kati wana okuta ba domaine nyonso ezate bango nyonso bayokolaka musala moto peut-être manka musala ba licencié bazana solo na batebele ba donc mona mutu asali musala mpa tangi pe classe mais musala ezate akoti na moto et puis système o eza ya mboka oyo et mema batu bazala ndengo wana mais na kati ya moto wana il y a des amis ototanga na bango tant soupe ba lekinga na niveau. Mais peut-être qu'on a eu quelque chance il y a en Europe. Mais tant que tu es awa, il faut toujours que ça vaille. Bon, moi, je les respecte beaucoup. Donc, sans bana moto na mboko, on ne peut rien faire. Il y a un monyo boyi mutuka mo mati mutuka. Ah, mituka. Mutuka to lemba. Mituka ezebele. Par exemple, ngai jour mususu okamwa omona nga peta mususu na zandwa na ba noko ba to ba benga ka ba shege omona nga na vai na bango. En général, bana soda baebi bango baza réputé comme les voyous, les vauriens. Mais ce qu'on continue à faire awa, au coup ba papa na biso, ba pilote, ba docteur, ba aviateur, au coup ba baza ba auditeur, ba magistrat, au coup ba journaliste, au coup tous les fonctions où ils ont les bandes dans la cité, beaucoup on a 4 mais appauvri. Ba commission hein, musala pamba.
bon zwa kaka pilote ya libanda na pilote ya militaire bande monte zwa avocat moi ça na cité quelque part na avocat militaire na auditorat au moins que ba ça même musala mais koto ba pesi mbongo koto mbongo ezate pourquoi conséquence ezake o selonga nde na yebi mwana soda atanga mingi te ake musika te poso azangelo ko sala akoya osimba munduki aya kobundela biso kenge na biso ilo ipo toya tomeka kobalancer hein tozala kaka na niveau tolakisa bango tokoki qu'est-ce que nous pouvons emporter na kati ya communauté nalingi natika yo opema po uti musika na carnaval liloba nini okoki koloba na baoya yo baza na mikili ya poto koloba nini mpe apel nini okosala na bato nyonso bazala na Londres bato nyonso bazala na Canada na États-Unis na France ndenge oyebi libanda c'est ça bana mai tosolola nde tosololaka apartir mikili maître Balboa yeyo likoki ebende les princes de tribu Luba donc tobaka médaille nano ekweya te bana mai nasololaka na bino kuna tosololaka toyebi ndenge tosolola mpo na susi ya mboka nayebisaka bino ntongo midi pokwa bato na Kinshasa balembi kotambola balembi masolo mpo bayokaka yango chaque jour bato bana besoin mosala baactiviste biso toyoko tia pas première pas mais tolobi te dernière pas toyoko tia première pas afin que bino pe epesa bino courage mpona poto baotillage eza na domaine yo osala ata ya kolamba ata ya kokombola toza na poto toyebi baotillage toyebi bamarché place okozwa yango ya second hand ya occasion soko koki ya sika te place okozwa yango tala bandeko na biso na Kinshasa ngai responsabilité nazwi parce que na mbongo ebele te nazwi bina banana na bana basoda yo pe ta musuza mwana civil ta musu pe côté na bino ta musu mwa position eki kozala totika kotindaka kaka bato na mabe finga sala boye makambo wana eza eseleka na bagénération mosusu politique akofinga eseleki à partir ya lelo go on pour depuis président de la République apesaki mbela batu bazwa ba projet na bango baya nango awa tozomona batu baosala sinte mais batu bazwa na kobomba na po baluka misala biso ba activiste attaque bana basuda yango tobimi tolobi te biso toye ko répondre na appel wana mais toye ko senga mbongo wa gouvernement te toye na ndambu o toza nango to banda nanu comme ça ba oyo baza likolo kuna bamona musala nini tozosala soki kosenga ke basunga biso mais toza na besoin batikela biso espace to evre toye osala politique te mais toye musala esalama soki bato musu baza na bambongo mais bayebi pe ndenge nini akoki kodiriger bambongo te bako contacter ba activiste soit nga soit batebele na ba projet na bango atoluki eloko ya muke babi ya mingi te ya muke sala tozala bomoko mpona mboka soki tosali bongo te yo ozoloba kuna ozolia ozotinda eloko te bato bazosouffrir awa ndeko nanga mboka na biso ebonga nango te to bando jouer kaka aron yango mo pe biso toye topesa to oser to ko répondre na invitation ya mokonza mboka ba ke bana diaspora boya na ba projet na bino toye na ba projet ya main vide te ya kosenga mbongo te toye na ba projet toza na ba capacité ya biso moko attaque ba activiste yango na spécifiquement merci na bato nyonso na sengi ke bocha biso maboko boza na sima na biso po biso pe tolingi bino pe bolinga biso tozala ensemble together one love merci. Est-ce que va ouais na so ça va na ba Congolo baza na bana na Londres ko ba sentir que yo komi awa moi deux mois ya arrivé na eh wagwan bruv you know how work innit life is about wrestling innit you have to hustle on life you have to work hard bruv I don't joke what I'm telling you is the truth. You know me, you know what I can do, what am I able to do. But I'm trying just to invite you, bruv. People are suffering down here. I swear to God, bruv. Trust me, people are suffering. If you can get organized from there, help people here. Don't just send money. Money is nothing. People can buy drink and do anything, can eat. But if they can't work, there's nothing, bro. Tomorrow they'll ask you again. Why for sending the money all the time?
Why don't just bring something to train someone to learn? You got all the possibility. I'm saying that because I know you can do it. Bruv, I know you can do it. Ladies or gentlemen, please, please, please help our sister. We are here, as we told you, activists. We are here to push people to work, to train people, to do what we can. But we don't have that much. The more we go, the more we're gonna try. And then you will see that the image will tell you. I don't have any other comments, but I'll say thank you to everyone who has been supporting us, and thank you to all the authorities of this country. We thank you. Thank you. Merci, Nafiston beaucoup. Merci na bana nyonso ya Kabumba. Esalinga esengo parce que mbali bosona kuma awa ya komona pinda lolenge ka oisa depuis aí. Il faut qu'on féliciter bango. La dédiée émission na bana poto nyonso. Okenda kuna comme boyi ba ke no famille zandi a. Merci. Na batu nyonso.